mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes à l'élo, boyebi ezali version oyo ya la musique oyo ya libanda et puis boyebi ke oyo ya plateau tozana lundi, mercredi, vendredi. Dès ce lundi tozali na DG ya Kodia Simo akoya vraiment ko expliquer biso donc ba démarche masolo ya niveau ya bandaku oyo komi na niveau ya lelo to komi na décembre ko expliquer biso bien et puis ba to ebele oyo bazali ko comprendre te que Kodia Simo azoko teka ba mabele te azo teka ba terrain te aza na programme moko immobilier donc azo tonga bandaku donc mamakambo ezali ebele donc ya kosala bato nyoso tout bazali na ba question oyo ezo concerné que Kodia Simo bo préparer ba question na bino lundi parce que à partir à 21h donc émission Rosala en direct et puis à téléphone ouvert. Donc émission na biso ya lelo donc tozongeli lisusu parce que au moni congolais na lobaka congolais azali émotionnel, congolais azamuta émotion, congolais azali en même temps amnésique mususu azoko mi comme ça amnésique na makasi kaka donc congolais kaka boye congolais donc kaka boyebi donc polémique oyo salamaki makasi et puis to salaki pe mission relative ya makambwana arrestation oyo ya ex-gouverneur ya Bakongo oyo bakangi atu matubwana bomonaki condition bakangelaki ye mais bato ebele balobi batali kaka image oyo ebimaki oyo bazali komemaye mais tozali koyebisa bino tozwi audio tozwi mutu oyo azalaki parmi bato oyo bakangaki que nous préférons taire le notre roloba donc na cause de sécurité comme on a été mais azalaki wana ye azali parmi bato oyo bakangaki atu matubwana mais en tout cas tango boko tala boyoki audio oyo boko comprendre que batu wana bayeko kanga atu matubwana bayaki teke po n'esprit basambusa ye na li déjà na sabina avant bolanda audio boyeba déjà que batu wana bayaki na mutuka mutuka na bango batobolaki yango bapine na kati kuna ya lupango wana heureusement baza ba professionnel balingaki ko boma bango ba minduke bimi kuna ba makambo bimi kuna donc so bazalaki penza ba professionnel te ou bien ba wumela na musala wana te mbelepe bazwaki gouverneur ba bimi te mbelepe donc bakufaki donc ba karo balingaki ko ya kozwa donc pas batumsuto qui na ba vidéo donc ba politicien ba te belé oh est-ce que l'état congolais zangi mutuka ya komema gouverneur oh que c'était pas le cas ba yaki na mutuka na bango ba yaki na makamnyo su bazwa discrètement mais masolo epesa mai kuna ba risque même vie na bango yango na soki likambo ye bo salaka masolo na émotion tout obi que congolais toujours émotionnel au vandina no étudier ou yebi ndenge makambo ezali yango na lelo bo yebeka que 5 minutes yango mte kisabino motema 5 minutes yango ezali cours éducation civique 5 minutes a ande tolobaka vérité puis to tchaka ba preuve tolobaka ate po toloba bino moko boyoka l'un ya batu oyo bakendaki mission wana ya ko kanga ex-gouverneur ya Bakongo boyulanda bino moko a détaillé ndenge bakomaki ndenge lekaki donc batuana nzambe ka mutazalaki na bango parce que balingai ko kufa kuna donc bazalaki suna choite ba mema atu mwatu bwana ndenge na tiba kende kozwa transport parce que mutuka nango o bayaki ba okanga ba sabotaki yango ba panzi yango ba toboli yango ba pine bino moko bolanda attentivement ndenge ndeko na biso azalaki na kati opération wana azali ko expliquer comment ça s'est passé. Maître Eddy, bonsoir. Excuse-moi d'avoir eu la question que tu m'as posée en retard. Je n'avais pas de méga, je viens de me connecter. En fait, les gens, les avocats, les politiciens qui parlent de ce qui s'est passé le samedi n'ont pas la vraie version des faits ou bien
il n'était pas là sur le lieu de l'exécution. En fait, nous sommes allés chercher pour appréhender l'ex-gouverneur. Nous n'étions pas allés pour l'humilier ou bien pour l'humiliation. Nous arrivons chez lui à 5 heures. On a pris possession du lieu jusqu'à 10 heures. Quand nous avons réuni toutes nos informations que non, il est là. On a pénétré dans la parcelle. Dans la parcelle, on nous a dit qu'il n'est pas là. Il s'est déplacé. Il est sorti ce matin. Et depuis le matin, il n'y avait même pas un véhicule qui était sorti. Nous nous sommes posé des questions. Il est sorti par où? Et où? Pour aller où? Oh non, il est sorti ce matin par un véhicule, tout. On leur a dit non. On a commencé à chercher. Tellement qu'ils ont cherché là au-dessus, ils savaient bien qu'il n'était pas au-dessus, ils nous ont laissé chercher. Mais quand nous voulons aller là où il était, on nous empêchait. Il y a eu des tiraillements, des incompréhensions avec son garde du corps. Garde du corps naye, aye ote boko takunate, tout na sanswana. Achebal na chambre. Un ami a saisi l'amour quoi. Gloire à Dieu pour nous. Ba les bimi na nini na chambre. Tant on ba les bimi na chambre, ekweyi na se. Et comme il y a kopotana wana abimi libanda. Tant abimi libanda, là on avait déjà nini abimi libanda, ake kwa alerter siko banani bana quartier. Tant ake kwa alerter bana quartier, on a pris l'ex-gouverneur. Oh, des incompréhensions là. Nous sommes sortis de la parcelle. En sortant de la parcelle, tokuti milice moko libanda na décret moko kosakanate. Ce qui est ezalaki bana o baucho bana misala année passée. Balinga baya na gouverneur te. Balinga ba tikala na balinga ba botola bango ye batikali na ye. Qu'est-ce qui se passe? To mimi libanda avec des matraques électriques, to beti ba oh nani misusu basimbi na nini na loketo comme si on avait des armes qui étaient muto poussana te so muto poussani. To beta nini on va agir. On n'avait pas de quoi des armes. Oui bien tous ana arme te, tous ana nini te, tous akana ba kraka na ba matraque. Bango pe babangi. Nako banga wana ta tozo pusa na poto kota na mutuka. Tokuti mutuka. O tozalaki nango ya rouge, batoboli pine mibale. Dis-moi. Wana tukokaya kosala nini poto continuer nini tokota na mutuka. Tulunga toke ndenge nini. Mutuka dégonflé, 5 points d'interrogation. Quitter chez lui sur l'avenue Mwanda, Kobima vers nini Sendwe. Juste devant nous, il y a nini embouteillage. L'embouteillage commence de chez Sony Kafuta Kuna nini 20 mai. Ti na robo. Onyo senga nani na mutuka ame mabino. Et ceux qui okotaki na mutuka. Peut-être balinga batumba biso na kati ya mutuka ou bien balinga basa biso mabe. La foule ba milice bazo landa biso na sima ba bazo avancer na gouverneur liboso biso ba misusu to sala protection to sala on dirait tozo attaquer koto bazo kende bazo évoluer vu que tozalaki na artère ya munene il y a eu des échanges. Bango bazolinga ba attaquer biso, groupe moko ils ont avancé na ye, groupe mosusu ils ont empêché de façon basa nini ba rejoindre ba o basa liboso te na gouverneur te.
C'est ainsi bato o bayebaki ye bakomo film bazo filmer gouverneur nini ba Congo boy jusqu'à tel point que tobimi na robot. Quand tobimi na robot yayi tokutani na ba wewa yayi ba misusu kutu batu misusu bazalaki na mituka bazokende wapi bakiti baye koagresse biso. Tu as vu même dans le vidéo yayi place moko tozo empêcher garçon moko de façon apusana te abetie kutu mbata pona ko empêcher kolokola place wana. Tango bawewa bamoni ke non eza vice nani gouverneur ya ba Congo o babanda luka na justice ba sécuriser biso. Ils nous ont pris na ba moto na bango kobanda Kasavubu triomphal ti na palais de justice. C'est ainsi que nous étions sauvés. Il y a même une de nos agents wazalaki tabasser taper linu na emoko ebukani linu ya moto ebukani et ça les passe makasi. Dans tout ça bato bazo mona ngote bazo loba o passe babanda au filmer quitter chez lui tina place tobimaki wana soki parmi biso misusu moko mibale bakufi ou bien ebele to se retrouver na nini na ba hôpital ba avocat ba politicien ba député na banani balinga baloba biloko bazoloba wana. En tout cas je regrette. Avant de dire biloko bazoloba, permettez-moi de dire du n'importe quoi o bazoloba ba o bazalaki na nini sur le lieu ya exécution te. Il fallait ki bayoka bato o bazalaki na nini na terrain. Maître Edi oyebi biso bien oyebi nga bien. Est-ce que nga na sina kena na terrain na kesa la bêtise hein? Ou bien nous sommes en train de nous adapter par rapport à la situation ou bien par rapport à terrain ndenge tozokutana nango. C'est dans ce sens-là. En fait, je manque de mots, je manque des arguments par rapport à onyoso bavocat, ba politicien, ba député, na banani bazoloba. Avant de commenter, de dire quoi que ce soit, pourquoi ezalaki bongo. En tout cas, merci beaucoup. C'est ce que je peux, en résumé, c'est ce que je peux te dire. Bino moko sikoyo bolandi parce que biso na 5 minutes to tchaka ba preuve bolandi opération na ndenge lekaki omoni bato bazolo baka parce que bato bamoni kaka tango bazomema ex gouverneur oyo ya ba Congo o ndenge ni bakoki komema yeboy est-ce que bakoko tchena mutuka te ndenge ni bazosambuse bino moko boyoki ndenge lekaki. Donc ba risque vie na bango donc minduki bimaki kuna ba garde ko ba bimisi ba minduki balinga ko tirer bango donc vraiment mutuka ba bimi batala ba toboli ba mutuka na bango ba toboli ba pine ba sele bazaki na choité on est fallait ba pousser na côté transport ezalaki na kanisi na zana makamba bakisa te bino moko bolandi ndenge lekaki ezali passe na mawa donc yango na il faut boye bake bato ba kenda ko kanga bato na ba niveau na baza ba professionnel bazali ba professionnel donc bilobela oyebi makam ndenge bandaki te o lobi sikoyo bino moko boyoki ndenge lekaki nakanisi bomoni yango na pe ba poursuivre bango te yango na pe bomoni ke elekeka bo parce que bazalaki na mission na makambo nyonso il fallait basala ngo ndenge sengeli basala yango ndenge lekaka. C'est pas la première fois basala ba mission wana baza na habitude ya kosala mission na soki batindi bango c'est que ba yebi donc ba compétence na bango ba yebi donc vraiment expérience na bango na musala o yango wana siko lelo 5 minutes et bino bo comprendre que bango bayaki wana ten esprit basambwisa donc ex gouverneur wana ba memaika bobo moni ba condition oyo etindaki bango ba bimana na balabala ti ba ya kozwaye transport ba oyo wana ba memi bango fele
ti na tribunal pour bon que conscience à peuple congolais lingi sou ba fakwate donc ceux qui okangi fakwa ba aider pour masolo tout et les bien donc to marqué pause na biso publicitaire donc to banda toujours ndek boyebika ke na Kodia Simon ezali société o ya munene ya bana mboka donc bana diaspora basali tout bazo aider diaspora presque même au félé donc balingi donc congolais nyo surtout azozonga na mboka za la propriétaire ya banda kuna ba norme moko international donc vraiment PDG, DG à Kodia Simon, on a besoin lundi pour nous répondre à la question. Nous surtout pour aller ça besoin niveau ni masolo commis parce que il faut boyer que bango Kodia Simon bazo te ka terrain te ba te que le terrain de Tonga. Bango baza sur un programme donc immobilier. Donc bazo Tonga banda ko belé tant bazo Tonga il faut bata na place ni nango ba Tonga. Mai ko kota ndenge ni makambo ko ndenge ni masolo donc ezana ba makambo belé ba papier et belé ya kozala wana donc lobby donc batunyo surtout au bazana ba question sur Kodia Simon vous préparez ba question na bino parce que émission kozala na 21h en direct téléphone ouvert donc vraiment tozali kozela ba question na bino mieux surtout donc toyebi sibino sunde toyebi sa bino kara salon de coiffure eza moko awa na kati ya France ezali donc na kati ya Saint-Denis au bakokato penza suki obimi penza ke omoni penza nga bakati nga suki ezali salon de coiffure El Binto na Saint-Denis donc oyekuna au kati suki vraiment okozala vraiment à l'aise et puis bobo sanate donc Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka oyebi bagu na bilenge ya bana mboka mwana mboka kama muta comprendre donc Sepela TV différence na ngonde tolobaka yango ezali tout d'abord mukie kaka mukiete yango siko okolongola na ndaku o memi yango esika nyoso tout ozo voyager oye o brancher na internet o tali yango ndenge nga ozo tala na ndako za tekara soko za na ndako ifai na ndako non okoki ko se déplacer nango partout donc oza kaka na besoin ya fil ya HDMI na internet na courant vraiment donc moi na mboka soka sali eloko il faut ko aider moi na mboka le président de la République arabique moi na mboka biso tout photo comme ba millionnaire donc tozala motema ya refongoma na moi na mboka donc restez connectés sur Cléboa Original 5 minutes avec ses Angadi on revient tout de suite. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O numona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc, nalingi siko na laksa bino po boye bake avec Fachi Béton présent na biso makambutu ezo changer to laksa bino hier bomona ki arrivé na ena Mbujimai soka longwe Mbujimai okene kananga soka longwe kananga akokende ti na Lodja donc bozomona azo sala tournée ya ba province ezalika ateka keika kakunda na kananga parce que azali mulubo akena Mbujimai azali non asali 3 ans bandazo pouvoir akenda na le décasaité akei kuna parce que azosala tournée ya ba province nyoso tu bomona na ba province nyoso tu bomona ti akenda na est na bagoma vanda kuna na niveau que avandi guerre eza avandi kuna donc et puis azali muluba azape na doape akende pa pe abandeko na ye comme ba présent nyoso tu basalara donc pour bomona ka ke makambo ezali ko kende bien tozali ko lakisa bino ya ba image siko bota la président de la République apesi ba généraux oyo banomaki bango siko te mais na 2018 apesi bango ba jeep de service ezali te ke ba kabeli bango e comme sous polémique o ba kabeli baso ezali ba jeep de service ya musala apesi ba généraux nyoso tout ba jeep ezali première loyer donc série mususu ekoya donc bota na bilili po bomona vraiment que président de la République azaki otika susu te ke bato bomonaki donc ba inspecteur ya IGF ba pese bango pe ba mituka a crédit siko ekomi ba généraux donc ba mituka service alingi ko tia congolais nyoso tout na ba condition ya malamo bilo moko bolanda na bilili donc ndenge ministre na kansi ya défense akende ko pesa ba jeep na ba généraux oyo Papa Mokonzi Fachi Béton à Nomaki. Brève cérémonie mais très significative au camp lieutenant-colonel Kokolo sous une fine pluie ce vendredi 24 décembre 2021. Il s'agit de la matérialisation de la promesse faite aux généraux par le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, celle des dotés aux officiers supérieurs des FARDC des engins roulants pour leur mobilité. Au total, 51 Jeep 4x4 de marque Toyota Fortuner viennent d'être officiellement remises au chef d'état-major général des FARDC, le général Célestin Balamoussinse, par l'entremise du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga. Aujourd'hui, au nom du commandant suprême, je viens remettre au chef d'état-major général pour les officiers généraux nommés en 2018, véhicules de service qui avaient été commandés. Cette première tranche est de 51 véhicules, mais il en reste encore un deuxième lot qui est en route, qui viendra. Le chef d'état-major général des FARDC a, au nom des bénéficiaires, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette dotation combien louable. Le ministre de la Défense a fait savoir que cela n'est qu'un premier lot et a promis l'arrivée imminente d'un deuxième lot dans le tout prochain jour. Binomor Boito Landa, donc Papa Mokonzi, donc président Nabiso Fachi Béton, social, donc azalité que moni généraux, bah nommé après comique à Kendeke, donc ezali mutuka ya musala pour permettre donc général à se déplacer à Witinda kwa ye musala ezali mituka ya misala ati bango na ba condition malamu a promettre ki bango donc yesoka promettre à kosalela ngo président de la République makambo nyoso to alobaka na miso ya batu boyebake ekosala mabiso tozoloba parce que toyebi. Donc, il y a ce qui a lobby, il y a ce qui a lobby, à Monique et Salamate et Salamate. Donc, vraiment, comme presque à la fin de l'émission, mais tu n'as pas sous c'était. Tu es là qui a une émission au Ezali. Suite, il y a arrestation au il y a Atou Matubwana, ex-gouverneur, il y a Bakongo Batubalobaki, il y a Bakangaki, il y a Ndenga Mabebani, le loto Tcheli Bino, Boyoki Moutou, Oyazalaki parmi Bato Bakenoko Kangaye, Bo Moni Ndenge, Leki na ba condition, Oye Leki Laki, donc Bango Bazalaki Sousou, donc Nashua Moussou Teba, mais Maïka Ndengo Nakutu Bariske, Vina Bango Balengo, Beta Bango Bamasasi, Batoboli Moutuka, Bango Bapine, Bango Kose na Moutuka, Baiki depuis 5 heures, Bavandi Koussin, donc Azalaki Nakatandaku, Bazaliko Kos Azalite, donc Ndeka. Donc inspecteur GF Alobaka donc Fakwa Azali tout d'abord donc qui Kokosa Ezali Balamoko Kenerana qui Fakwa. Moi je connais l'attitude des voleurs. Retenez madame, le vol c'est tout d'abord un esprit. Et il y a un esprit frère.
qui marchent avec les vols tous les jours, c'est les mensonges. Ils marchent ensemble. Vol et mensonge ensemble. Tout voleur, c'est un menteur. Tout voleur, c'est un menteur. Quand nous contrôlons, nous savons, les voleurs ne passent pas facilement aux aveugles. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans des maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Ils sont des menteurs. Pour passer aux aveux, pour avouer, ils peuvent vous faire passer par des gymnastiques incroyables. C'est ça, les voleurs, c'est un menteur dès le départ. C'est deux esprits, les vols et les mensonges, qui marchent ensemble. Donc un fa quoi azam mutalukuta bozo mona bimite ba on bakansi bambila wana ba eka siko ba vande kwana depuis 5 heures o azalité o kazalaki bomoni ba mintuke bimi ba risque vina bango ya ono bomona ki bazali ko obligé ba memaye ndenge wana bazali déjà chaud parce que esika ba wuteke zaki esika ya liwa. Donc congolais soki likambu et to moni na ba politicien na ba to belé donc bazo condamner o ba ko mema bato bote est-ce que bango bazali na mituka te bazalaki na motuka ba yaki na motuka mais ba pasoli yango ba pini ba toboli yango ba pini ba sani bango sani fallait ba ça la mission oyo ba yaki nango. Donc vraiment yango wana le loto beteki c'était pour tous alaka na émotion te tous alaka calme so likamboye ndeng 5 minutes ezalaka to vanina calme to étudier masolo après tant to ya devant bino to lobeli bino makambo na kasi batu dans 5 minutes ba yebi 5 minutes biso to vraiment objectif. Et puis to yaka to beti masolo to tcheli bino preuve. Donc bino moro na kansi boza choqué na et PSP bino na mawa na ndenge mission o eleka ki donc bato na ba Christ qui vraiment vina bango. Donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na epsa bino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc so to komi na suka ya émission bobiga que base to ko ikotika yango jamais base bango to sala que 5 minutes ezalaka to ko banda toujours na Londres na honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout Salara pour 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres toujours au ça les commandos Chaco. Merci Nanyo surtout Salara pour 5 minutes avec César Ngadi Toué nakati ya Paris pour na repesa donc Jean-Marie Chibangu merci Nanyo surtout au Salara pour 5 minutes avec César Ngadi donc toujours nakati ya Londres repesa José Kana qui kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule. Tozongi lisu na kati ya Londres pour na repesa Kams Kalunga merci na nyoso tout au sala pour na 5 minutes avec César Ngadi Tokei na kati ya Belgique mais aza déjà na kati ya Kinshasa parce que ça la cheval entre Kinshasa et Bruxelles tozali kopesa Serge Palmi merci na nyoso tout au sala pour na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Belgique tozali kopesa Dekos Mukoko merci na nyoso tout au sala pour na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya France pour na Sambote na Shai Mukenge Shai wa Balengela Shai Mukenge Shai mon voisin mon bali ya Mama Chala Shai Mukenge Shai merci na nyoso tout ça la rapona 5 minutes avec César Ngadi toko pesa mbote puis remerciement na Baby Kisinga wazali administrateur na kati ya groupe na biso Baby Kisinga merci na nyoso tout ça la rapona 5 minutes avec César Ngadi toko na kati ya Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout ça la rapona 5 minutes avec César Ngadi. Donc ici on a quatre États-Unis pour nous ça petit nangai petit frère propre petit à quartier Josi Kaluma ba forme Josi Kaluma merci na nyoso to ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toye awa na kati ya Paris donc na natanga été mais vraiment à l'andaka 5 minutes pe azali patriote munene maman na biso azali mwana mwasi donc na repesa mbote na Suzanne Biza na kati ya Paris Suzanne Biza donc merci na landaka ba commentaire na nyoso to ça la donc Suzanne Biza merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosuki sa na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe akozwa masolo na mbunchu penadikos. Clever
doit mettre sur pied et neutre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des conseils. Au salaire, au c'est vrai, tu